ezali mai kala mai na nzambe. Mais soki ke makambo dakumuda lobaki ke ezali ya lokuta. Yaya, boyebi paso esala te ke soki bakoseli o makambo oyebi te, hein? Babiso toleka vraiment na vie toleka na étape wana. Bazo loba na likambo ya lokuta, bazo koso o makambo ya lokuta, bazo affirmer. On dirait que bazaki sur place na ba makambo. Donc ozo mitala bozo banzambe. Makambo bazo lobela na sala ya mbula nini, na sala ya mukolo nini, heure nini pe jour nini. Mais bazo affirmer ko yo muto sala ya boyebi pas sur ça la raté soki ke bazo koso ba makambo bazo affirmer zo bebisa vino zo bebisa réputation boyebi pas sur ça la raté sous l'emprise de la colère occupé pour ça ba sortie médiatique à bonde mai kalama ya salaki OK bozo ba ke non orgueil azo ba na orgueil non azo ba na kana na makambo peut-être que dakumunda peut-être que ayoka ki en version musu soit que bona boy mais tant mususu ke yaza na kati ya makambo ekosela douleur c'est normal. Yesu mwana nzama selikaki na kati ya temple abeti ba o babana ko ya koteka ba o bakomisaki temple wenze esika ya nzambe Jésus Christ ye mo wasiliki abeti bango pandi biloko na bango na série wa bolinga bobenga Jésus ni bolinga bobenga Jésus ata un païen o mosala nzambe ndenge un païen mo bozo ko beta ba mama oyo bazoteka biloko na bango na pasi baza ba pauvre pona ko liesa bana na bango Jésus yozo ya ozo panza ozo sala bolinga bo traiter Jésus na ba kombo nyonso tout bolingi Jésus a commis na niveau ya ko panza biloko ke ya ba mama ki aza mobola ateka peut-être que mikate na ye ateka peut-être nguba na ye ya 10 000 francs pona ko liesa bana na ye matembele sero Yesu aya pandi asiliki Yesu aya pandi asiliki ce qui bozala na sero wana bino ba congolais le bozimbeli botubi Yesu le bosiliki bolobeli Yesu ba maloba nyonso tu bokoki koloba hein ne konona kati pa prier pour na ye non siko boto na bango ba émission nyonso tu bazo savoir avec quelle motivation ya kosala moninga na bino nini moninga na bino aza na passe adala ke asimi bakisi nde bozo ba wanke oh dakumuda lobeki kofi a initié yo ko prier le mai kalamba ite est-ce que boyebi passe au mai kalamba yazo yo kana minute oyo est-ce que boyebi douleur mai kalamba yazo yo kana minute oyo bino pe boye pona ke bo prier le ndeko na bino boye ko pesa moto Ada orgueilleux, Ada motema mabe, Ada fouye, Ada boy, mais vous, binonde bozali mabe kolekana Satan, bozali mabe kolekana mai kalambai. Ce qui est mai kalambai adali dem. Regardez, tala, toi qui est là malembe. Hein? Lorsque ba oh bazolo ba biblier ba vidéo que mai kalambai adana kofi. Et salinine, kosolona kofi lisumu nini ezali. Hein? Namoni ba vidéo bazo tindela bazo publier vidéo mai kalama ya wanga na lisusu akosa lisusu kofi yelo ekotela na répétition kofi yelo bazo solona kosolona kofi elongoli ni ne pas mai kalama elongoli na foi na yo wera son azala na frère Patrice aboya Patrice aboya wera son baliaka na ete basolana ndeko na ete oh ndenge nini kisa ngumye ko banga ngumi jamais biso ba chrétien tozali kisa ngumi ko boma ngumi to ko banga ngumi te ngumi nde fa banga biso ceux qui biso ba chrétien to komi ko banga ko s'approcher na ba o ba benga ba païen ceux que tozali suna moto nzambe te qu'est-ce que ça fait ceux qui mai kalama absolument na kofi ceux qui mai kalama absolument na wera ceux qui mai kalama absolument na jibé et le koni ne ko longola na foi mai kalamba et regardez vous là les Congolais Jésus n'était pas venu pour vous les Congolais. Vous devez les retenir. Yesu ayara pour la binoté. Yesu ayara pour la chrétien. Non. Jésus n'était pas venu pour nous les chrétiens. Jésus était venu pour les brebis égarées. Attendez-vous un jour que non, au monde qui fallait pour chrétien, un apôtre. Attendez-vous un jour que bon monde qui Kofi Olom da comme pasteur. Attendez-vous un jour que bon monde qui Jubem Piana comme voyez frère Ego na comme prophète. Jésus était venu pour les brebis égarées. Jésus n'était pas venu pour les chrétiens. Jésus n'était pas venu pour ceux-là qui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus n'était pas venu pour les sacrificateurs. Jésus n'était pas venu pour les prophètes, pour les pasteurs. Jésus était venu pour les brebis égarées.
Yesu ayaki kokufela mpona ke bantu lokola bakofi olomide wana bazongela nzela nzambe bantu lokola bawera so bafali mpo bafere ekola bajibe mpia na bayeba nzambe Yesu bakuti ye ah Seigneur botika kotumbola biso hein naye kokotelema ekalama te me naye kosa analyse moko normal hein Yesu ayaki kokufela mpona banani mpona bapayen Yesu avec Marie avec mwasi ya ndumba mwasi ya ndumba azopamisa Yesu makolo batretaki Yesu na basorte nyonso tu azwi parfum na sopi na makolo ya Yesu azwi suki na azopamisa Jésus badisciple bakomi koyimayima oyo mosala ya nzambe ya ndenge nini oyo mosala ya nzambe ya ndenge nini me Yesu ayaki kokufela neti mpona bandumba lelo soki bomoni ke mai kala mai ndumba moko bo oyo kayeba na buki bomoni eke azopangusa ye makolo azokarese makolo wana bokupanza ye bavideo mokili mobimba wana bokoma kolobela na basorte nyonso tu bokozwa na bambeli bokie botubi ye bobamie mabanga les pharisiens et les scribes oh Yesu azoba ke faites ce qu'ils vous disent ne faites pas ce qu'ils font. Ce peuple m'honore de leur bouche, mais mitema na bango eza musika na ngai. Ba pharisiens na ba scribes, les tombeaux blanchis, bazo travailler car apparence mais kati na bango eza kopola. Que vous êtes. Bino ba oyo bozo traiter ma bozo finga ce qui ke moko na bino salaka mabete. Ah madame, mais ce qui que vous salaka mabe ko le kana mai kalama que Dieu l'Éternel Dieu vous traite dans toute sa rigueur. Jésus était venu, il était venu mourir pour les païens, pour les brebis égarées. Jésus a fait la biso ba chrétien te. Pour na ba o ba yeba ki Jésus, Jésus a fait la bangote. Jésus a fait la sacrifice pour la sacrificateur te. Jésus n'était pas venu mourir pour comment il s'appelle oh ya ba ko baptiser Jean-Baptiste non. Jésus était venu mourir pour les brebis égarées. Yesu bazo panze sanga zoya azo melana ba ndumba na bantu avi ya mabe mais ayaki pona ba o ya vi ya mabe Yesu abana ko va na ba paye abana ko va na ba ndumba Yesu abana ko va na bantu badana ba vi mabe pour katali sabango nzela Yesu bozo ba hypocrisie bozo ba hypocrite bozo na hypocrisie katina bino et le koni ne ko changer pas mal kala meso ka fréquenter Kofi Olomide sera Koutana Kofi Olomide, apôtre Paul Azoyebisa Timothée, mon fils, dans toutes les occasions favorables où nous prêche la parole de l'Éternel. Tant Moussouka Nadiso, tant Moussouka Marc Alama glissé, ah papa, yes Kamin, te Azoya Bongola Motema. Ah, ça dit par naye. Babeta Masson, y a pas boîte de nuit. Oh. Arrêtez avec vos histoires là. C'est comme si que hypocrite mobo. C'est comme si que yes n'a vendu pas na bino bozo mené via saleté na ba journaliste na banane na ba pasteur na banane boza mitou na bino zo sala bien te. Bozo tanga Bible bien te. Ce qui que botanga la Bible bien. Ah Seigneur. Oh my calamai bonaboy. Il faut senga pardon bonaboy. My God, arrêtez ça. Hein? Hein? Asenga pardon na banane. Tala. Asenga pardon na banane. Ce qui est asenga pardon par oya il misarate Jésus-Christ de Nazareth zamalol. David na Bible a keyi ti musika abimina mwasi ya militaire na ye esuki wana te. Atini militaire na ye akeyi akufi babomiye asimi makila militaire na ye abimina mwasi na ye. Yoka prière à David. Aya ko senga famille ya ba mwasi ya ba militaire wana pardon. Ayaki ko senga famille ya ba militaire wana pardon. David après avoir koboma militaire wana ko bimana mwasi na ye asali masumu mibale o ke loi exopexa ko bimana mwasi moninga na te akeya bimana mwasi ya soldat na ye akeyi pe asuki wana si abomisi soldat wana na front. David azongi ayo ko senga pardon na famille ya ba soldat wana te. Yoka lo samo ya David. David a dit Seigneur mon Dieu, c'est contre toi seul que j'ai péché. Contre toi seul que j'ai péché. David a tika ko sumuka la famille aba militaire wana te. A tika ko sumuka la famille aba mwasi wana te. David a sumuka contre l'Éternel Dieu. Donc ce qui est mal kalama asala ki mabe sorti médiatique ya mabe et touché ki mitema na bino, mal kalama ya ko senga bino ba pardon te.
aya kosenga ba Denis pardon, aya kosenga bino ba obozo sa ba analyse ya buzoba wana les païens que vous êtes, aya kosenga bino pardon. To aya kosenga nzambe. Il a péché contre l'Éternel Dieu. A que ko réparer na nzambe na ye. A ko sengo pe pardon ni pardon na ye. Oh. Pour dans son est-ce que c'est la faveur? Est-ce que je cherche la faveur de ce monde ou celle de l'Éternel? Pour la seule dans la Bible. Hein? Oh. David a le dit, la prière, c'est contre toi l'Éternel Dieu, celle que j'ai péché. Mike soki asali mabe asumuki contre nzambe alola ye moko akene kosenga pardon epa na nzambe alola aya ko bongo soki pardon asengi bino na moki aleki na caméra je m'excuse bolimisanga soki pardon wana eza sincère soki nzambe alimiste bino mutu bosamisa Mike bino mutu bolimisa Mike mieux vaut que bino bolimisanga te nzambe alola limisanga je m'en fous parce que biso mokolo soki toke ko rendre compte na nzambe alola na bino te bantu mokili deni bolingi bon botambusa biso na hypocrisie na vie moya salité moko boye na vie moya ba païen moko bo bosangani moko pona ke bo aider ndeko na bino bo prier pona ye nzamba afunga ye soki ka kwesama soki ke peut-être orgueil obolo bala elati ye soki peut-être ya tamoli ba bo prier pona ye mawa ya nzambe ezali ko nzamba azongisa na nzamba atelemisa bozo ya suku bozo suku bomaye lisusu les païens que vous êtes les pharisiens et les scribes nzama lola robimisa bino na mposa. Oh, bozo tanga Bible te bozo tanga Bible te. Hein? Dakumuda sa kufi ta na ekoka kei, arozonga lisusu te. Papa na biso dakumuda sa kufi. Asali oya koka kosala na samu ke etika skoyo. Tala vie na yo, tala marche na yo ozo tamula ndenge nini. Ole ko leksa tano na distraction ya kofinga mai kalamai ya okite mai kalamai oyo ke article ko juger yo te oyo ke article ko peso permission alola te mi tala vie na yo tala vie na ozo tamula ndenge nini tika mai kalamai à l'aise asa la vie na asa oyo komona etaliye akoya te etaliye na nzambe na ye biso muto okotisa lola te biso muto to obikisa ye te biso muto oya kosala soki pe ninte rien. Hein? Oh là là, tala, quand bino ba chrétien bino mutu bobo misa Marie misama kufi na ba regret. Quand ndenge bozo sa mai kala mai mukolo o akufi boy. Quand bino wa boy yakobi, oh ya mai ke kala mai ma jabo karabino bandoki. Marie était là Marie misam. Ma ya grande sœur na Marie ngala ba o kenti na banda kuna ye. Marie akufi na regret ya ba soi-disant église. Regret et ya ba soi-disant ba chrétien bino bo saboter ki mai bo ba Marie ke païen musicien mo bien alata ba pantalon ata orgueilleuse ata liboye ba pasteur ba koma ko boya ko bengisa Marie misam na ba église ki no ko préfère Marie akufi na entre autres akufi na ba regret na ba souci à cause ya rejet ya ba soi-disant ba pasteur à cause ya ba rejet ya ba soi-disant ba chrétien. Oh, bah, moi, qui c'est qui Marie, bah, abandonné qui Marie, bah, délaissé qui Marie. Marie a koufi na ba souci wana. Marie misam, mukola liwana e beaucoup ya Marie. Tala. Va masunga biso, to maîtriser colère sainte au beau pesi biso. Parce que vous êtes des païens. Ya Marie ya koufi, e ba na ka bobo yebi makambo bozolo ba, o bozolo, eloko ezo sala na motema te, makambo ezo sala na santa mutute. Bozo monaka Mike wana santé malam mwana muluba santé malam l'équipe dimanche até boyebi makambo ndenge zo travailler na motema na ete na cerveau na ete Marie akufaka boy à cause na bino ba soi-disant chrétien bino bani Marie ko ma finga ni Marie misa ma finga maté na mboko yo Marie akene boy ete ana pa to ben sana église te alonga asola na ba jibe asola na ba kofi asola na ba boy Tine Marie a eu kufa na souci, na ba regret, a comme mon moment mon jada délaissé abandonné, bolobi lié ma be trop, ndenge beaucoup mo sa na mai kalambai. Mais nzamba sunga mai kalambai. Ce qui peut ka pengo kinzela nzamba sunga e a tel misa zo nse na nze parce que tout dans la pose à perdre arme ya mai kalambai te.
Ceux qui bino ba chrétien boza wana ceux qui ankenza matomo beaucoup mo critiquer asimi ba kiss ba plein bona bo donc et pas la biso nza matomo la raté bino bozo limiter nza ma ontondeni nza masala koleka satan ceux qui satan abeta ba plein mais nza mabeta ba plein koleka satan apesa ba plein nza matomo la koleka satan Bible il est le Dieu qui appauvrit et il est le Dieu qui fait quoi qui enrichit aza nzambo atomolaka akomisaka mobola mpe aketisaka atomolaka mpe aketisaka baplein wana seke kisi bona botanga ya bible ke jésus trainissait des foules yesu abanga kobeta bafoule abandaki azotama bofule ezolanda ye empléyade ezolanda ye bino botanga ya bible soki ke bino boza soki bapayen bonimela soki nzambe moko ya makambo ya mike etali bino biso tondimela nzambe asala makambo ya minene tondimela nzambe asala makambo ya minene nayebi mokolo nalia mbongo mai kalambai te je crois même que momo tokutana na baémission totuna baémission alvin mpona bo tosima toyamani tosala tolekani na biso tobengana na mai kalambai te tokomana na mai kalambai te ezalaka tokutani bo topesa ye babo ndeko na nga bona mon frère bon osalaki wana émission les seuls musiciens oyo ke namonake azalaki na humilité na émission moko bo nasala tokutana naye na stade matin abengi alvi me émission wana olobaki bo okomaki bo mon frère mais bamusicien chrétien ebele bazala bongo te okosala émission moko bokontre akangeli okanda bolobanaka te bokutani bo bolekani mais Mike Kalama s'est humilié na jour wana na stade ozali na bajijika banani arapele ngaki émission moko na sai soki tosalaki na ye eloko nini nakomaki eloko nini nalobaki ederangeaki mon frère limisa bona bandela yango te donc nayebaki te ke ozwela yango bon eza boye tosilani na biso tolekani na biso normal c'est bon tosilani c'est tout orgueil yango bozoba ke maki aza na orgueil biso tomona ba orgueil yango te aza bino bolinga atambola ndenge nini ayama bapela tout le monde peut-être à téléphone na maboko te silencé babiso ape comme la biso téléphone boyo komona plus de 200 appels moyo ya mezate plus de 80 appels comme obefi appel moko na moko moment baso benga otiaki silencé peut-être olalaki peut-être obandaki koprier peut-être obandaki kosala makambo parce que après ba émission tosala ape makambo so bakope mosusu mosala mosusu nakoma ozalaka en tout moment na téléphone namoni journaliste moko bokomaki soki pasteur soki gili soki pasteur gili nabengi mon frère Mike Kalamai defa mobima yami te orgueil bona bo non mon frère arrêtez mon cher ami na ba raisonnement ya niveau ya niveau ya msebo yo ozomipesa sa valeur te eza na niveau na te ba donc soki yo obengi ton ami ayami defa te obengi orgueil oyo kosalela émission botala niveau ya ba raisonnement botala vraiment niveau ya ba raisonnement na tele émission soki ya soit déjà soki pe ke aza pasteur ya soki gili kamusinga fort est-ce que une personne qui est vraiment intelligente un homme intellectuel instruit akoko raisonner de la sorte obengi ndeko na wa ya mio na téléphone te oyembango ogeyo kosala émission comme obengi orgueil Congolais merci beaucoup merci lo musezo pesa na kanda donc, merci de nous avoir suivis. Partagez la vidéo pour s'abonner massivement. Partagez la vidéo. Donc, moi, je suis parce que tu bête ça m'a ramené na comme on soit en direct. Moi, je suis peine mais na autant un message na bino. Na côté la mic te, na pour mic te, na contre mic te, na je suis au milieu des villages quoi. Et ça mic à salibongo, et la salibongo te, to sungande konabiso. Yesu aya kokufela mpona babrebi égaré mpona baoyo babungaki nzela comprendre soki ke mike abungi nzela eza te ke fo toboma ye tolapike tokunda ye tokotisa ye vraiment na sa mabele akufa te toprie ne mpona ye nzambe azongisa ye na nzela soki mpe ke abungaki nzela te toprie mpona ye nzambe apesa ye makasi alenisa ye atelemisa ye parce que kokosela bakosela bamakambo bamasonge moko oyebi te esalaka mpasi et ça la passe boyebi douleur wana te que Dieu vous bénisse nzambe alimisa baoyo nyonso tu bazosala baémission na luyenge bozomonaka bamona bino na batiktok na bapage na bafacebook na baémission bamona bino ke bolobi mais vous êtes des païens vous êtes bapagans tous les actes que nous commettons
a un prix à payer. Et Seigneur toyeba nyonso tozo poser net ba acte et dans la prix mo to futa. Ozo sala muninga bon ceux qui aza innocent yeba oyo ozongela yo. Ozo memanga na divagation o prier te nzamba yebi ceux qui a confirmé yo te oyeka mbala moko boy. Eh Bible zo bakute ebele bakoya na mukolo so na kombo na ngabo na bona kolobaki na yebi bango te. Bino ne boza na thermomètre ya koyeba ke marka na mai nde aza ya satan ndako muda nde vraiment ki abongonaki motema ya solo boza na thermomètre nango. Oh est-ce que nzambe moto ayebisaki bino koloba ke non marka aza na molili asimi bakisi ndako muda nde abongoki motema ya solo akoti paradis. Yaya botalaka bilungi me boyebi mitema te. Nzambe ye moko ayebi Jésus kutu bazo ya kotuna ye epa mama ya ba fils de Zébédée je crois azo ya kotuna Jésus ayebisi ke non mokolo oza na bokonzi na mwana na ngai yo aza na droite na mosusu aza boye yoka Jésus réponse apesi ye makambo etali makambo ya likolo nga nao toyebi te ka tata nde ayebi nzambe nde ayebi nani yango akota na lola nani yango akota na lola te. C'est ça. Nani yango atambola na kobanga nani yango atambola na kobanga ye te ebele ya bapaster oyo bamibenga ngai nzambe ngai bona bo tozala bakokota lifelo nzambe akowanga bango na moma ya suka boza na thermomètre te nzambe ayebisi bino te bokoma boye ye nde vraiment démon mai kala mai ndakumuda nde mosala na nzambe ya solo alobi vérité. Qu'est-ce qui prouve que oyo ndakumuda alobi eza vérité? Qu'est-ce qui prouve pe que oyo ndakumuda alobi eza lokuta toboya yango te mais bozala kamien na ba maîtrise bozala kamien na ba retenir bino ba congolais ba congolaise nzambe asala bino ndenge nini oyo bokomi kosala ezaki motema mabe parce que nzambe atomboli ye parce que nzambe asungi élévation nyonso to bino bolobaki ewuta na satan au juste bozali na position nini. C'est ça le problème eloko ozokokamwisa ye pa bacongolais nde yango wana nzambe alimisa bino mawa na bino. Les malheureux c'est les mal ndeko asali mabe bien sûr asali mabe mais eza te ke bokoma kolapide bokoma kojuge on dirait ke bino nde moto bozosambisa ye bino nde moto bokopesa ye accès ya kokota na lola on dirait bino nde moto boza na visa oyo bopesaka ke bango bakota lola te eza bino te eza nzambe. Pourquoi bozoka kokondamne la femme adultère bamemeli Jésus mwana mwasi oyo tokangi ye eloi ya Moïse bazali kutu na soutien ya loi ya Moïse oyo ebaya kopermettre bango ke balapide mwana mwasi wana baye batalisi Jésus tokangi ye la femme adultère tala loi ya Moïse bazalaki na soutien ya loi ya Moïse loi ya nzambe oyo ebana kopermettre bango ke bokoki kolapide ye bango kutu bazali na soutien ya liloba mais bino tine bozolapide mai bozofinga ye bozotuka ye bozolinga koboma ye bozolinga kodétruire ye soutien nini boza nango boza na soutien ya bible moto ezopermettre bino liloba ya nzambe nde ezopermettre bino bosala batele réaction boréagir boye. La femme adultère bakangi ye bazalaki na droit bazalaki na appui ya loi ke bakoki kolapide ye mais yoka réponse à Jésus oyo nano asali masumu te atika kosala eloko ke azwa libanga abamba ye moto ya liboso babambaki bino nyonso bozoloba boyebi bamabe oyo bosalaka boyebi bamasumu oyo bino bosalaka. Arrêtez avec vos bêtises là. Priez-le mpona ndeko na yo c'est tout soki asala mabe te etali ye na nzambe nzambe akorendre compte na ye liboso ya nzambe epa na biso te. David asalisali bamasumu abimi na une femme mariée abomisi mobali asimi makila na ye na maboko. David alobi c'est contre toi l'éternel seul Dieu que j'ai péché et non contre les hommes. Mike alama soki asali mabe asumuki liboso ya nzambe asali mabe liboso ya nzambe aki okorepare na nzambe na bino te baoyo bozosala baanalyse bozofinga ye